Il était un certain temps, le pasteur Bienvenu Messalan, un homme pas comme les autres, un homme politique de grandes envergures, un opérateur économique, un animal politique, un homme d'affaires remarqué dans les affaires, notamment dans l'entrepreneuriat, dans la culture, dont le pasteur Bienvenu Messalan produisa plusieurs artistes congolais comme Denis Ngonde pour sa toute première fois en Europe vers les années 1999, précisément à Londres, dans une grande salle. Comme le pasteur Bienvenu Messalan a un cœur en or, il s'arrêta pas là. Il produisa encore le pasteur Alain Mouloto dans son album Jésus les princes glorieux. Le pasteur Bienvenu Messalan, avec son atout politique, l'homme d'État assuma la présidence de l'interfédération du parti Résistance de la République RP en sigle. Cher parti a musé Laurent Désiré Kabila en Europe. Du côté sport, toujours dans le cadre de bien organiser les choses, le pasteur Bienvenu Messalan amenant les catcheurs anglais ici en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Mûrement réfléchi, intellectuellement stable, l'homme décida de créer une association dénommée les Amis de Bienvenu Messalan, ABEM en sigle, dans le domaine de l'agriculture, santé, éducation, sécurité et sport. Notez bien, l'association Les Amis des Bienvenu Messalan, ABEM en sigle, procure déjà 100 hectares en République démocratique du Congo, dont les travaux de production sont déjà en cours. Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes en direct ici à la télévision. Que Dieu vous bénisse. Alors, Zambia Pambolabi, nous avons communiqué sur programme il y a enseignement très nécessaire dans l'église Mangembo. Spécial Passover. Pour save date ezali le 6 au 9 avril 2023. L'église Mangembo a organisé spécial Passover. Host ezali révérend Augustin Bona nani mutwa rote ya apôtre Jean-Clément Diambilai à Outa Kisasa. Donc à partir du 6 au 9 avril 2023 wana Passover wana bokanga date wana ezali spécial Passover 2023 dans l'église Mangembo. Dieu vous bénisse. Alors les londé na baye que non na kobanda série à message moko oyo na Dieu m'a mis au cœur pendant batan oyo ya réflexion. Na lingina parler sur mutu moko oyo Bible lobela vraiment mingite to yebi na biso ye mais ba lobela mingi mwana na ye. Donc mutu oya kocha ba lobela ye mingi. Alors cet homme lelo na moni que non il faut to lobela ye mukile ye baye a ba stratégie oya sala pour na koma élever en dignité pour koma pe respecter na mboko ya kendaki. Cet homme que j'aimerais parler cet après-midi, ezapena bien donc premièrement na personne mbote na bandeko no subazolanda, nous sommes en direct à la télévision na katina MTV Sky 711. Nous avons à partir à 13h, mais les 13h30 nous avons un message pour eux na YouTube. Merci na bandeko no subazolanda, merci. Alors les messieurs qui na o na kolobi la lelo na après-midi na lelo comme na ezali Mardoché. Toyebi Mardoché dans la Bible, Marambasala. Et tant qu'on a médité sur lui, na moni au moins plus ou moins 15 stratégies au Mardoché a utilisé pour na coacher Esther pour lelo, Esther a comme roi na kati na mboka bapaya. Alors cet homme que j'aimerais parler de Mardoché, tout en a Esther 2, à partir Esther chapitre 2 à partir verset 5. La Bible dit ceci: il y avait dans Sus, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin. Na suki na nuana. Balobi que il y avait dans Sus, la capitale, un juif nommé Mardoché,
fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin. Ce kotali, bakombo batangi wana Kis. Mardoché azalaki mwana famille ya Kis, mwana ya Kis. Mais ce kotali pe dans la Bible, au mona batu lokola ba Saoul ba uta na lignée wana. Bango tu pe bazalaki bana ya Kis. Na tribu ya Benjamin. Donatan wana bano nyosu bazalaki na tribu ya Benjamin, bazalaki batu oyo babotama ke bazala non ba régner, bazala ba roi. Bazala roi na kati na mboka wana. Babota wana ke no ba régner. Donc bango ka za makamneti masolo na bango. Alors Mardoché pa uti wana. Mais eloko moko oyo na lingi to yekola na histoire oyo ya Mardoché. Mardoché avait fait quelque chose oyo lelo batu mingi balinga vraiment osala ngote. Mardoché bayaki na mboka bapaya pendant que bazala mboka wana ils étaient des étrangers. Bayaka ba étrangers mais ils sont venus comme des esclaves. Na kati na mboka wana. Bayaki des esclaves. Mais lisolo oyo nazolo ba oyo na kati na SLD. Balobela makambabi, balobela même pas au Nzambe, non. Batia Nzambe na kati ya likambo te. Na histoire onde Vacha zalaki destitué, on n'a même pas parlé qu'on a constitué de Dieu. Nzambe azate awa. Na bandeli pona batu ba comprendre awa na histoire oyo ona loba lelo Nzambe azate. On parle pas de la prière, on parle pas ono batu mo basangana ba wana ko bondela pona Nzambe te. On parlait dans les camo que le roi voulait épouser une fille vierge na mboka wana. Alors Mardoché azalaki étranger juif. Na kata mboka bapaya na mboka bato. Baya pe esclave. Mais atali pendant que Mardoché zo sala bongo, Mardoché il travaillait étant que sentinelle. Azalaki ne sentinelle. Atali kabi menonga nako naza mwasite. Nako koma te que nona bala roi. Mais naza na mwana. Mwana nga naza na ye. Aza pe mwana ya botate. Aza mwana Mardoché azaki oncle. Donc Esther azaki orpheline de père et de mère. Comme je voulais dire que non, Esther azaki papa, mais Esther écoute, ayebi ba parents na été, ayebi ke muta boko la ye, eza oncle na ye Mardoché. Alors Mardoché a bani ko coacher Esther. Il commençait à coacher Esther. Bola nga très bien. Histoire oyo bana jije fo de hall eza pona biso. Eza pona mokili mobile bola ndalikambo très bien. Mardoché a bani ko coacher Esther. Parce que ça qui a besoin que ndenge zawana Esther lokola za mwasi. Aza pe na ba qualité bango basengi. Na coacher ye, na lakisa ye, ndenge ko kosala pour akoma roi. Alléluia. Très important. Mardoché commençait à coacher Esther, azo lakisa ba technique ndenge nini akoki kosala. Mais ezala ba secret onde na lobby que ça là que et quoi que ça a un blocage pour na Mardoché na Esther. Ezalaki race. Premier des secrets. On a découvert la histoire eza race. La race on a zolo bela lelo, eza race ya poso nzoto te. La race on a bela lelo, ezali race. Lokola ekoza la berere na yo. Ekoza peut-être aux aramutalukuta. Race on a bela lelo, ekoza la kelem su peut-être aux amutumoko boye au salama bébélé. Aux amutumoko au salama berere moko boye. Mais laissez-moi te dire entre parenthèses berere monsieur yaka selon entourage à bateau place aux alliés. Et bateau bako pousser au na berere. Berere monsieur pe yaka na ignorance. Aux ignorance il kambobuza les erreurs. Alors race oyo ezaki lokola blocage et pas ba Mardoché na Esther. Mais na kati na bango Mardoché na Esther race na bango ezaki quoi blocage ezaki ke bazaki ba étranger et puis ba esclave. Baye na mboka wana bakanga bango na ba chaîne. Baye na bateau ba esclave. Alléluia. Donc ezalaki blocage pour na bango. Mais Mardoché étant que enfant de Dieu, étant que Mouto a une ambition, il avait compris, ma race ne peut pas me bloquer.
malgré que je suis venu esclave dans ces pays, malgré que nayaki bakanga biso na basen, malgré que nayaki oyo no moumbu, nazana liloba te, likambo nga na osala, il faut mettre na nga loba bonde na sali. Je n'ai pas de parole. Mardoché esclave, nazana liloba te, mais na yebi que race nanga, eza blocage de ponanga. Alléluia. Est-ce que, et si kozali, peut-être yozo mona ke, eza na likambo que eza blocage pona yo. Même si ba li en famille, même si eza maladie moko boye, même si eza eloko moko boye ekangaka yo, même si eza eloko moko sala, olongola bazemi, o sala boye, ozo mona ke likambo eza blocage. Na ko accéder na likambo na sala te. Laissez-moi te dire, ta race ne sera jamais un blocage pour toi. Alléluia. Mardoché accomplit une chose. Amitaï na kitala non. Non, la promesse. Le fils, il y a promesse. Biso nous abana ya tobotama to renier. Neneza awa race nanga et cause de la blocage nanga te. Donc dans la vie, il faut des fois autant la tête haute au mitali na kitalatala au lobby que non, malgré mes défauts, malgré mes faiblesses, mes défauts, ça peut pas être un blocage pour mon élévation. Alléluia. Mardoché a comprendre nango. Abi malgré tout outan esclavagisme, yango za blocage te. Abandi ko coacher Esther. Lorsqu'il coachait Esther, la Bible nous dit que Esther a accédé à comme qui moi si a roi to yebi yango. Na la Bible que na likambo yo, ba ezaki prier te salamaki awa. C'était seulement des stratégies oyo Mardoché a utilisé qui. Amoni ke ngai na ko koma nesika wana te. Mais muto ko koma nesika wana, tika na bando coacher. Na coacher pour ya koma nesika na ko coacher bien a koma nesika wana. Est-ce que j'aimerais poser une question? Yo, au coacha nani pour na azara élevé en dignité na place oyo ko komate. Il y a des places oyo yo ko koma noter. Atoza no élevé nenenine. Atan au terre no bien nenenine. Atoza no option nenenine. Mais il y a des places oyo ko komate. Quand je dis des places, ce n'est pas dit que place sont des comme de l'autre monde qui ont passé au terre à T. Et ça va ma cambo oyo et ça va que là peut-être pour Olingri osala peut-être osala heureux dans la vie. On vivre une vie longtemps au compte appel là et ba ko régner na mokili. Pas na ba régner à l'église na biso ba congolais tende to zalaka. Celui le muta comme na ba 600 membres a commis au gré. Non. Coach une personne. Lorsque cette personne sera élevée, nous ne pouvons pas que Ben Dario pour y la élever nos alaki. Mardoché sentinelle. Tant que c'est comme roi, la Bible dit que Mardoché a le nom la porte qui sentinelle comme premier ministre dans un pays étranger. Son histoire est bimaka le roi de Joseph. Au moment Mardoché a coaché Moutou. A commis Moutou, ne s'y qu'à Moukonzi. Mais Mardoché Yemoko a mis longo na place ya roi et la place ya porte esclave ya sentinelle pardon a longo na place ya sentinelle côté na porte na comme premier ministre. Mais ce que yo ta ozoli na ko élever mututé ozoli na ko honorer mututé o tika la ka na place wana o tika na ka na place wana et ça va secret oyo et c'est là que mutu fa comprendre yango monique Jean-Baptiste que lorsqu'il est venu dans ce monde oyebi monsieur on a osé la c'était Jean-Baptiste. Ce que Jean-Baptiste azalaki muto ogé lokola ba congolais lelo. Angalo bakino zanga. Ke bat bozelanga mais bizanga te. Eza muto aroya. Naza même pas na courage ya kufungula ta chaussure na sandale balasser sandale na été. Jean-Baptiste a lobiango. Alors Jésus-Christ lorsqu'il est venu, Jésus-Christ a tomboli Jean-Baptiste ko le kabachulu sabina ba tout o babotama na maman. Moutou mokote aliki Jean-Baptiste. Donc cela veut dire na nenga bomote pe Jésus abotama na maman. Donc Jean-Baptiste aliki batuno surtout. Voilà, so yo tomboli moutou, yo moutou tombolo nzambe. Si ko so nzamba tomboli qui peut te descendre? Personne. Mardoché a tomboli Esther, a coaché Esther, Esther azaki élevé comme moi si ya roi na kati ya mboka ba pa ya bazo régner. Mais le même Mardoché Nzambe asali ke na nzela Esther o ya salaki a comme premier ministre. Na si vous comprendre maintenant loba. Et la Bible nous dit ceci. La deuxième des choses oyo et ça est que non Mardoché
Aïe la coacher Esther Nenge Sengena, Esther D12. Deuxième des secrets, deuxième des choses, des stratégies, c'est les secrets. Esther D10. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car la suite, hein, Mardoché lui avait défendu d'en parler. Alléluia. Bible dit Esther a qui peuple n'était. Esther a qui papa n'a été. Mardoché a dit qu'on l'a na mutute. Qu'on fait connaître l'identité n'a été. Alléluia. Donc, et deuxième loko et ça là que Mardoché na Esther ba ko gagner. Et c'est qui va garder l'identité na bango, ko va garder secret na bango. Malgré qu'ils étaient des esclaves, batu na kati ya mboka wana, autant bayaki zaki monike, zaki na terre construction à mur, bayaki be étranger, siko autant banemi baye ko senga ke no ba juif bazonga na mboka na bango. Et ça ba juif musu bazonga ka me ba juif mususu batikalaka. Ba o batikalaka les zaki groupe ba Mardoché, na ba na bango Esther, bana ya neve, hein? Donc batikali jusqu'au mwana ya bimile aza neve na abimika mwana na ye aboko lié, peut-être to yebite la Bible le batte que non, peut-être même si Esther azaka bébé. Je suis en train de m'imaginer ce qui mutanga kota na bokonzi ndenge zalaka na ba guerre bayaka bakota ba bomaka bato pour terroriser le peuple bayaka ba bomaka nazo kanisa peut-être que tant bayaka babomaka papa na maman na Esther. Alors comme Mardoché azalaki le peut-être a récupéré mwana akimi na mwana baki na un esclavagisme. Mwana nazo ko imaginer. Kotala ngona Bible tezate, je m'imagine. Alors, nene na lobi, Esther a bombi secret, pourquoi? Parce que il avait une personne où avait ko coacher azoyo que la ye a lobi nini ke ko relever identité na ote. Mais ce qu'on a mis tout ninga imoko. Et c'est pas ça banaye ko vanda. Bat ba mona bangoti. Ba mona bangoto non moi avanda na Mardoché non. Ba mona ba biki avanda na nda kwa na bimaka wana zonga ka wana donc c'est que bien na Mardoché baza la relation baza parenté. Ba mona bango ba bimaka ba vandaka ba bimaka wana. Mais ti a koti na ndaku ya roi. Roi yebi identité na été que muto azaki esclave ayaka esclave et pas à juif. Roi yebite. Roi monika azui mosi. O azamo samboka na bango tout mais ma secret ya roi ya Esther roi yebi na été. Voilà pourquoi dans la vie il y a des choses où senga que ko no kolobate. Le bato bele baza détruit na communauté na biso à cause ba bimisa ba secret na bango pa ba pasteur. Alors yebisi secret na ye pas pasteur. On le pasteur a gardé secret wana. Pasteur a comme ko panza. Oh yebo. Yango détruisa bato. Le na ko loba, les peut-être ça bato musu ne so amona kabite nga makambo nga zala ngo sala nga passe il faut na se balobango na se défouler. Ko se défouler cela veut dire faut na milo na lobango parce que sala nga passe. Non, et ça là un problème te. Ko no ko se défouler c'est bien, mais ko loba na nani? Il y a des choses oyo et ça la bato. Oyo bazawana pona bien na yo. Et ça na bato musu bazana pour te détruire. Ye aza la besoin que non yo o échoué dans la vie. Et ça passe dans mon amakambo ka pas ba congolais. Et c'est tout ça le peuple moko oyo lorsqu'on voit une personne abani ko ça mata, une personne abani ko zala élever une personne batu basangani, ozoma pena batu basangani même ennemi. Ne bato ba yokana ka te do bato ba kanaka groupe na groupe ba ko so la te mais ba yokani ba se même ba pardon que non do to ça la bod pour kala ba descendre yo ka Congo donc bato ba yokani pena o ba yokana ka te ba yokani pour na ko descendre ka mutu. Donc les Congolais sont des spécialistes ya ko rabaisser bato ba chapuka ya ngwana ba ko vanda pena réunion. Ça c'est plus que la sorcellerie. Bien aimé, ce qu'on a fait partie, il y a Bamasolo wana, Bima, au nom de Jésus. Parce que tu vas rater, donc, on rater non là. Tu iras le faire, bien aimé. Donc, bino pour savoir la bino,
de bozo kanabino pour mutuana a persété bozo kanabino pour bokisaka mutu ka congolais mtazala bongo baza pe belé il se dit serviteur. Voilà pourquoi Mardoché a yebisi Esther koloba identité na yote gardez yango. Esther a compris à comment il a trône. Laissez-moi te dire une chose qui est vraie. Tiens mon mutu na yo blocage mon côté na vie et ko stopper destin na yo o nzambakela. Et ça la nature na yo. Et ça la faiblesse na yo. Et ça la makambo sala. Yango tende et que ça la ke et ça la blocage na vie na yo. Il faut tomber la tête haute. On dit que moi Dieu m'a créé pour que je puisse vivre une vie heureuse. Dieu m'a créé pour que je puisse marcher la tête haute et que batu nyonso o bako talanga o bako zana ngai ngai nazala une source de bénédiction. Voilà pourquoi moi je n'aime pas que ba prière au mutu assemble la que non nzambe pambolanga bénimo non. Donc bénédiction il y a faux bénédiction d'être béni seul. Il faut être une source de bénédiction comme Abraham qui est notre père de la foi. Bible dit que Abraham azaki papa d'Abisso la foi, il était une source de bénédiction. Il faut prier à la source de bénédiction nanzela na yo oyo bako former batu bazala élevé nanzela na yo oyo bako former batu ba percer parce que celui mutu na percer et fungola ba porte ya ministère na yo. Alléluia. Celui mutu na percer et ko fungola ezala ba place le belé. Yo ko nela na le bat o kota te. Mais mutu yo fungola a kota. Mutu yo fungola a kota tango ya kota yo po fungwami mbala moko. Mais lorsque vous fungwamate, tu mourras pauvre et tu risques d'aller aussi en enfer. Parce que tu as l'esprit de blocage. Bino bokanga maka bo bloka. Et là il dit que tant David est venu, tant Saoul a kufaki. Bana kis ba yebi ka ne eza la ngol masolo eza ya biso. Biso nde to za bana kis. Ba Benjamin bokonzo eza ya biso. Le roi Saoul a koufi bisoka bara toya. Mais David, il était de la tribu de Juda. Azaki na katia bangote. Mais Bible lobi, lui qui n'était pas de la race, aïe na moi la tribu de Juda, a comme ina kimokonzi. Voilà pourquoi bien aimé na inate à likamboyo. Na besoin ba secret belé na ba stratégie belé oyo ekote ya biso ekoyeba ko dike biso toyeba ko comprendre. Lorsque je parle de ces choses, on ne parle pas de la prière. Prière ezaki na masolo te, masolo nzambe za te, mais za la Bible. Même sur le balanga te eza biblique. C'est biblique. Yango na ebisi bino bandeko, nous allons continuer la semaine prochaine et ce qui peut oza passer, oza la message olingo passer okoya oye na yo bengi o passer message na o parce que na biki to zongeli magamba ote araba parole nzambe à chaque fois. God bless you. See you next time. Thank you. Bye bye.